Allez, on va terminer ce journal avec cette visite, une délégation de chefs coutumiers conduite par le président provincial de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pevialongo, Fumu Kinzamba, a échangé avec le président de la Fondation Maloa, Maître Maloa Billy Cléophas. Au menu des échanges, la solution à la grille sécuritaire dans l'est de la RDC. Les Ngunza, en collaboration avec la Fondation Maloa, ont promis justement de s'impliquer pour un dialogue visant la paix. Reportage Rite Dunonzé. Cette énième rencontre qui met autour d'une table le président de la Fondation Maloa et la délégation des chefs coutumiers traduit la détermination de ces chefs des terres et chefs religieux de la Créatébem en collaboration avec la Fondation Maloa à trouver des voies et moyens susceptibles de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Les Ngunza ne vont pas accepter que les rebelles puissent continuer leur sale besogne en RDC car le sang des Congolais est précieux. Alors, descente Nabiso Libosu à Fondation, ezali juste la fois passée, toleka qui le passage Nabiso ezali, pour na ba préparatif, ba préparation ya koluka lolenge kani ya kopesa kimia na kati na mabele Nabiso. Alors, dorénavant, bankumu elongo na bangunza nous sommes arrangés na boete solo ya koluka ko senga kimia na kati na mabele Nabiso. Totala kama kambololenge kani yango elekela kamelelo yo to s'arranger na kolobana boete esengi tokota na kati ya diplomatie par rapport ya makambo tozali komona lolenge mabele na biso makile kotanga kufa makambo ya mutindu na mutindu nde yango lelo to na ba préparatif ya koluka komeske il faut to s'arranger ya koluka kokoma ba même ko sala ba déclaration et puis ba grande action oyo ekosunga mboka na biso na boete koluka kopesa yango kimia parce que tout le monde avec la diplomatie oyo bande ko na biso ba politicien ba ko sala pe lokola ba chef religieux mususu ezo pesa biso penza kimia te na kati na mboka na biso pe ezo pesa solution te oyo ba ndeko ba congolais bazali nango en tant que ba orthodoxe to ba traditionnel. Aujourd'hui, nous sommes arrangés et l'on a bankumu, ba chef de terre, ba chef ya ba groupement. Na boete to ose ko dire non face à ba injustice. Vous allez ko selma na kati na mabele na biso nous à l'africaine. To tangi sakamakilate. Bande ko na biso nos frères de l'autre côté ya Rwanda baza ba frère na biso, baza na loposo moindo biso tozali nango. Uta bonko ko na biso bokonzi ba wela kayango te. Biso na kikongo na monoko mboka na ngai barobi na boete kinganga sema kimfumu tumbwa moto poeta za la mokonzi baponaka ye na butu na sia mai na sia mabele na moto na mopepe nde baponaka moto et pas na biso bato moindo bawela ka bokonzi te que voilà toi oti toi que moi je me mette non biso ezalaka te pe na biso. C'est la raison pour laquelle soki to sangani to sali front commun oyo elongo bangunza elongo na bankumu pona ko rappeler ya yambo Occidentaux maboko na bango balongola yango na bitumba oyo ezali na est du pays pe tozo ko interpeller bande ko na biso et l'autre côté bande ko na biso na boete ya Rwanda nos voisins que tozali bande ko na bango à l'africaine ici y a-t-il un problème bakoko bakokende na se ya nzete ya mfuma bakena nzete moko songolo mpaka na bavandi bango nyonso ina suze bavandi lokona na conclave mwaka sutondo nsamba masanga mbila tokokabola tosololi mais oyo bandi ya boete koluka kotangisa non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Des actions de grande envergure seront planifiées afin de faire voir sur la face du monde que la religion traditionnelle autochtone a aussi une part de responsabilité pour la